DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nabino awa depuis Mankanza, chaîne YouTube Nabino, il est partagé Nabino moi lisolo moko muke. Nous sommes sur avenue Mangué numéro 31 na lopango boza komona onde on a biso la caméra avant l'axabino. Lopango awa ezali ya papa Konga Mangala. Il est très connu awa na kati ya Mankanza pour plusieurs raisons. D'abord parce que ayambaka bato ba visiteur na ndako na ye awa ezali lokola hôtel Tokoyi Koloba epai wapi ayambaka bato pe lisusu na nzela na ye bandeko batokaka pe mai oyo bakoki koutilize mpona misala na bango au quotidien nde tosola na ye mwa moke apartage na biso un peu quotidien na ye awa pe lelenge nini likanisi oyo ya kosunga bandeko mpona mai soki eyaki na nzela na ye to pe eyaki na bandeko nini ya koyeba koexplike biso tokosola na ye pe lisusu explike biso un peu quelles sont les conditions pour que moto akoka kovanda epai na ye awa. Alors toza se rapprocher pour tokutana na ye. Papa Konga, bonjour. Bonjour. To sepeli mingi kokutana na yo na esika oyo na avenue Mangué numéro 31 epai na yo. Alors tonga to sola na mwa moke sur ba point mibale point liboso ezali tomoni bandeko baza kotoka mai awe epai na yo chaque jour. Moi défilé ça la makabandeko baka kotoka mai et puis le sous ya mbaka bato awa na sens ya logement epai wapi lojaka abato. Alors torbandana na o etali sika bandeko batoka kama itoyeba likanisi oyo eutaki epai na yo to eutaki epa bandeko mosusu. Ok, merci mingi na mutuna. Likanisi oyo eutaki na bandeko mosusu donc organisme Oxfam nde babotaki likanisi ya kosala bapui oyo na makanza mobile. Ntango bango bazwaki likanisi wana baponaki beyo moko to pe baponaki bandeko mosusu batia yango bipai na bipai. Ok, baponaki ngai moko te mais batiaki yango bipai na bipai quartier na quartier na quartier na bisika ebele ezalaki 22 puits 22 puits wana ezo correspondre na 22 quartiers ayo eza 22 quartiers to na quartier mosusu ezwaki mibale. Bon na quartier mosusu ezwaki mibale na quartier mosusu ezalaki bamisato ainsi de suite. Ezo dépendre na monene ya quartier pe na population agglomération ya population. Toza na quartier ni toza na quartier Mokwaki. Na quartier Mokwaki bapuis yango eza combien? Na quartier Mokwaki bapuis yango ezali mibale mais ezwani na distance ya ba 500 mètres 500 mètres na écart ya ba 500 mètres. Alors lolenge ya ko gérer puis oyo est-ce que Oxfam nda pesa kibino lolenge ya ko gérer to pe moto na moto azali ko gérer yango lolenge ya kanisi? Oui, Oxfam ya pesa ki mate na lolenge ya ko gérer puis yango pesa ki mate ya pesa ki ba règle na ba condition ya ko gérer puis yango.
tokoki koloba ke misusu peut-être bazali ko respecter parce que personnellement nazui ba témoignage ebele bato kokumisa na yo ezali te parce que za pembele na biso awa bato ebele balobi ke lolengo yo geraka puis yo ezali ka lokola mindele pamba te yo tikaka bato batoka mai na mwangonga peut-être pour le besoin d'entretien. Est-ce que botiaka bakisi pona mai oyo motoko ki kotia pe mulangi na ya mele yango ba moko? Oui, totiaka bakisi c'est là ba instruction ya Oxfam bato ba salaki yango batiaki kondi bapesaki condition ke non soki tozojwa kisi soki cotisation ezosalema tosombaka kisi chlore tobwakaka kuna kati chaque mois, chaque fin du mois il faut tobwakaka na intervalle ya 1 mois malgré cotisation esalemaka malamu te. Alors ce qui tozwi nde mwa mbongo tosombaka ngai moko na débrouillaka tantôt na marque na ngai tantôt na mwa banzela ya bandeko mosusu nde tobwakaka na liziba mpo ya koboma mwa microbe. Et chlore wana nde bosaka ngo chaque mois kotia wana ekutaka combien à peu près? Bon, awa boye totiaka na liziba puisque na 24 filles volume 24 filles ya mai 24 filles ya mai nde totiaka 60 à 70 cuillères à café totiaka to mélanger pe to sopi wana toti 60 à 70 cuillères entre 60 ou 70 cuillères les to mélanger to boaki kuna à intervalle ya 2 jours bato bakoma la tête 3e jour bato babandi komela. Ah ok, écoutaka à peu près combien? 60 à 70 cuillères wana café to cuillère écoutaka à peu près combien? Bon pona mbongo to éviter mais to senga kaka auprès ya bandeko puisque chlore penza batekaka yango te peut-être ba produit mosusu oyo kokali na chlore mais chlore ya poussière oyo batekaka yango penza te mingi eyaka kaka na bato ya baorganisme na bahôpital mpo na baépidémie nde tosengaka bango à partir de là. Et donc côté mécanique c'est-à-dire ndenge ezala na moni bato bazopompe mpo mai ebima côté mécanique est-ce que bebaka pe soki bebi badisposition nini bozwaka mpona entretien nango? Ok, côté mécanique soki bebi ngai moko tozalaki formé na Oxfam d'abord nga mpe moko nasalaka mosala etali ajustage soki bebi nde tobongisaka selo barègle ya Oxfam ndenge alakisaki na selo capacité ya technicité ya ajustage na ngai. Ah ok, alors bon, bien sûr, yo zosala awa, ils ont à peu près 22 ndenge au ebisibiso. Est-ce que vous avez une idée sur les 22 au Oxfam à Salaki? Combien ils allaient opérationnels dans Ngongo Tozo Solo? Bon, ils allaient opérationnels, ils ont mingité, na évité ce que comme mine ou bien misat. Ils ont opérationnels, ils ont pensé kaka cause à la moi misat ou bien mine. Nous ceci là qu'on puisque je suis à malamu exact. Alors c'est ça exactement. Donc yango peka na conclure nango. Alors balandi a DMTV nde bomoni awa tozana Papa Konga Mangala, un nom très connu sur komika na Mankanza. À partir ya libongo déjà, quel que soit libongo yoko kita, ba tunika ba memayo pa Papa Konga Mangala ba memo directement na OSK. Alors toza kozwa moi pause mukie poto laksabino sikoyo esika bandeko bazoto kama ina lolenge ya ko pomper wana pendant à moi 1 minute 2 minutes. Nous nous retrouvons tout de suite après. Vente de tilapia Ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esla qui fait en akatia étant et bakite ke ekolia maliboke et pas inabino. Voilà, c'est quoi to komi esika ba pompa kama yango nde bozomona ndeko azali ko pomper nde mai. Mouvement oyo. Natango tali yango ko mona ke za facile ya ko sala ngo mais soko mesana te au bout de 2 minutes pe ko sala yo na ka botika. Bango wa bandeko ba mesana makasi penza ezala bana mike ezala mikolo ba mesana ko toka mai na ba condition au niveau azali confirmé la mai ya mwana ezako bima ebele kaka par mouvement oyo ya ko pomper sora lobi akata ko pomper yango pe ekokata na lokola. Donc toloba merci na Oxfam oyo tiaki puis oyo na oyo sika et puis surtout merci na Papa Konga Mangala pour la entretien nango parce que ça vous permettre na bande ko na mai na amai. Bon sikoyo tokotika bino to rejoindre sur Papa Konga Mangala to tuna ye tuna totiko la sabine sika bande ko ba to kamai siko tozongeli Papa Konga Mangala. Alors Papa Konga Mangala il s'habille sur Oxfam a tié et puis oyo depuis combien d'années maintenant?
Alors, Oxfam a été en haut, à ça qui m'a depuis 2012. À partir de 2012, les puits allaient fonctionner. Et ça fait 10 ans que Basala Yango, puis na 22 ans, qui etikala toloba moins de 10 ans. Et parmi moins de 5. Parmi les etikali, Oyayo, etikali a vraiment félicitations mingi pour la Moussalo Zaïko Sala, pour la communauté. Je crois que le modèle et la gestion na yonde sengeli bande kokolanda. Mais bah ouais, ça sous ko fonctionner tes possibilités d'aller réparer en Europe. Oui, possibilités d'aller réparer en Europe, mais ça penza na bateau pour contribution, bateau se fait na contribution. Peut-être l'organisme même salaki, bah moi mon bazonge la reçu misala na ya ko retaper to ko bongisa yang. Mais pour la population, bah ko kate ko bimisa bango pour ba bongisa yang. Alors, Mutuna Mususu Yelingo Nangina Yeba, avant Oxfam Aya, Namboka Oyo, peut installer Bapuyo, Batubazaï ko s'approvisionner en eau comment? Oui, mais c'est trop difficile, trop difficile. C'est pour cette raison, l'épidémie est zalaki. L'épidémie est zalaki, après l'épidémie est zalaki, Oxfam a joué ma canisse à créer maï, puisque l'épidémie mingi n'a pas n'habitué à arriver et tambola mingi na maï. Les Oxfam, le coup a joué qui possibilité, il y a créer d'abord maï, fait à la péto pour la population et pour éviter l'épidémie. Merci beaucoup. Si vous êtes là, vous pouvez poursuivre Masolo Nabiso Mususu Anakati. Donc, Awa, il y a Papa Konga Mangala, un monsieur très connu ici. Nous avons d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont postulé pour la Moni. Ce qui a postulé à Ozangate en tout cas pour jouer parce que Combo et Yebani Penza Makasi. Alors, tous les pas la verdure, bandité, pelouse, bien l'entretenu aussi. Tout le monde a besoin de passer le zoom qui moto a besoin de souci il y a environnement ndenge mindele balingaka. Alors awa ndenge bozomona évidemment ils allaient tika pour accueillir bino ba ndeko boko ya visita na makazali moko siko boko kipe to banda ndenge bozomona bien antenne ya Canal Plus donc soko ye awa ye ba to zala a servi hein ce qui nzambe a permettre donc awa papa konga mangala awa